na ministère na biso e débloquer mo mbongo mo boy e bimisa ngo pa toke ko bimisa bemba na biso yawa écoutez bango combien balinga walelisa mtema na biso plus pourquoi hein pour la nini tout kufa pauvre ba c'est comme ça par-ci par-là pour la nini OK comme ça mo boy OK ka po bikena ka po na zanga $100 $100 tam sele saka famille on a bana ba futa ba classe ba ramius et comme étant malade ba comme tia biso bikolo bazonga lobipo lelo bazongi susu na hôpital bazongi na hôpital bake kotika mikanda na hôpital bazui na hôpital ba hôpital ba enregistré bazui ko eza na hôpital bazongi na na ambassade bazonga na ambassade lobby nde ba opesa chose ko suite soki lobby nde ozala suite ça mais o eza lelo eza ke bakenda na hôpital pour bazwa dossier bazonga na susu lobby na ambassade pour na ambassade ba signer donc côté bino ba comédien na ngula kuna ba famille ba fandi na président Masumu badomeka pe ko solola par rapport surtout ya ba ni na ngota tout ce présent mbongo na ko kité oh là là montant combien vont prendre Mira Isaya $6 000 ils ont fait là pour Mira Isaya $6 000 $6 000 moi na ye a on limité que maman na ko na ya reçoit sera monier na cercueil boye ne ya reçoit confirmation na joie de na Mireille surtout na ba fille na so mito na pas titi kalo za moi na nga mingi zeka Mireille na papa ko papa na nga pas to joie mingi te même na ye to ke na kena pa ngola Mireille azai social Mireille est social makasi Mireille ayambanga comme pas jamais baza bato ba artiste nyonso baza kuna mutayambanga o na lia pa na ye alambi eza Mireille na étoile bilibili mutu na zo jouer na mutu na ngai bilibili akeni wa aya bilibili mutu na ngai aya bila liyo la ole la bilibili papa ko ba ole la bilibili to zara tiro biso misa so to jouer to sepsi bat déjà dans la mboka ils ont un peu de difficulté mais si on a mboka on a d'abord formalité pour que corps et le c'est quoi formalité mais c'est comme pour que corps et le ce qui corps est comme yawa matanga maintenant est comme à zéro et comme le corps la matanga normal ya motu or kuna déjà ça morceau dur les okunda lobby mardi ambassadeur na biso azo yamba susu bande ko biso kuna lelo bazala kuna lobby bazala ambassadeur to yebite ambassadeur ako intervenir na nini vraiment naza artiste comédien na évoluer na Luanda na uta na groupe Swabala après na groupe Tapis Rouge de Dadi Kambala nzonzi na ndenga ngola tozalaka chaque fois donc erata na mte tozalaka chaque fois ensemble na ye liwa ya Mira Esa expliquez biso un peu écoutez qui en Angola ou écoutez na Congo bon yesa tia bandi maladie yesa ou mettre na maladie ça ka 2 semaines on artiste basé na Congo garçon na azo Mireille bon par rapport à âge Mireille aza mukolo na ye mais quoi ça na makambu atia Mireille kimia te amona moi quelque chose atia Mireille kimia azula parler atia na ba condition a supprimer moi ba relation ya liboso apexe no ya bi balé a kabula biso na ye tous ensemble tous allez kalaté a changer un numéro de téléphone Mireille a tambola penza sous surveillance ya mbal na ye donc alingaki pe jongo mingi OK Joanna azana petite sœur nani Mireille azana petite sœur na ye ko bando kabola na ye ba souci ensemble ba makambo ensemble de formation ensemble no pirier nenet mon photo na mbala Mireille sa bazalaka de ba chéri kala na soyo ça va bolingo mois dans mois 2 3 mois 4 mois mais ba comédie ba otaki ça va que soyo okutana jeune mona soyo bolove sili ya appelle quoi nous mata Luanda ndo kwa finir na soyo pa mata Luanda ya mata pe Luanda ba kabwana pe bongo sans trace
et l'équipe Bamboula, mon vote pas du sens, wana, aye Luanda, bakutana pete, ninite, le côté balukana, te babegana te. Mireille bakuta na type wana, ba évoluer. Mireille aye osa la fête anniversaire. La fête anniversaire, arbengi si biso sur ma collègue net aux arana Luanda. Tant comme kuna na fête, y compris dans mon photo. Mon vote atali mubali, ba présenter le sauté. Mubala Mireille ça yewana, oh acha kimia yewana. Mon vote atali mais wana Blanchard. A signaler ba collègue ne bazaki pembeni. Mi a signaler Emena Mame Toile. Mais wana Blanchard. Ba on peut pas tourner bien de ni tazaka chéri na soyo. Ah, bongo. Bande ko ba pegisi, ba bise lokola zaka chéri na soyo. Mais yeba ka komi lelo mobali ayana yo. Et puis ache kimi azuni parler. Bozonga na te. Ba benda ka pena ndeko mupanzi. Ba teye. Ba yokani ndeko akia ba pesa ni mbote na blanche. OK, si ba pesa ni mbote na blanche na fête. Ba zoni ba numéro. Et par après Nenet abatami ba étoile o ba pesa ki conseil ke kulinga ete. Ba komi ko love zongi. Siko elongo ni esali siko yoke. Ba tunyo so ba comprendre ngo boye. Mon vote tiezo love mutaye ba cop na bango. Ezalaka aimer mbaikia. Mutaye ba ki cop wana ndenge zo lekela. Mira esa aina aimer. Akansaka aimer na kambana na ye. Nzoke za mo photo. Soki ba swani na mobile na ye. Akeno pesa rapport pa mo photo. Soki promesa na ndaku, mobala yesa benga mo photo. Ya kote ya yana yo. Do ba secret pena mo photo. Ya yesa ya ndaku mo photo yebaki. Sikoyo. Aimer na mo photo ba swani, ba kabwani. Aimer na mo photo ba kabwani. Lokola ba yebani ba secret. Mo photo si ba secret nyonso ya aimer apesi pas ya chéri na ye chéri aimé aimé pas quoi regarder te a juste secret o ya bomba que mo vote mana mbala mira esa a juste secret wana o ya bomba abimisi mama if love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina na ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyoso za besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makasi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko zana bo pété boy vraiment délivrance des avena très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na zana faveur et pas ya batou, tout ça na zana ba porter fungamaka en tout cas na sentir. Docteur Li Kukuma bana ko bali kuma. Comment ngai na koloba eza passé. Démon Li Kukuma. Ezala qui sont non loba na koloba 2 mois 3 mois fona kanga mane loko mobo no ka kanda skwe matanga donc so ki no loba likamu na bo sekati fona kanga masona kanga skolo ki kanda mais sko likukumezate na loba nga normal on seka ko du pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima
libéré. naye lisusu awa parceke napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parceke nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki deja awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Mobondo abota DiCaprio ngana zaki pe mona pa koba na notala pa koba mobondo film wana na shoda na Mireille surtout na ba film na so mito na so pas titi kalo za mwana nga mingi zaka Mireille nanga papa koba papa nanga pa to so mingi te même na ye donc na kena pa ngola Mireille azai social Mireille eza social makasi Mireille ayambanga comme pas jamais baza bato ba artiste nyonso baza kuna muta yambanga o na liapa na ye alambi eza Mireille na étoile pe ayambanga na lia te bilibili tokendanga na yangola ayambanga ndeni apa ngasko bato bayambanga pe na lia Mireille na étoile esili Bilibili akota zamba kena okanga nyama bilibili akota zamba wapi bilibili mutu na zo jouer na mutu na ngai bilibili akeni wa aya bilibili mutu na ngai aya bilali yona olela bilibili papa ko balela bilibili to zara tiro biso misa soto jouer to sepsi bat mais bilibili akota zamba kena ko Ndio watoke batanga kayo. Uso bima deja. Italien. Nous avons un dossier à Ndeko Bazobela, nous avons un dossier à Ndeko Atiki Bisson dans l'Angola. Ce qui fait que, bon, ça l'a dit que ça a deux groupes, groupe Moko et Zola de la bateau malade, groupe Moko et Landela Makamboya et Bembe. Mais il faut déjà dire, tout à l'heure, tu repères sa parole na Lola, osaka yomoko eto. Mais tout ça peine Gabriel Mutazola de la Makambo ya Angola. Donc, par exemple, parole qu'on a fait sur l'évolution. Ndenge mais déjà il faut dire que Makambo za kilo. Bisoto mesani mingi na fuki ba fête wana tolinga tozala moto mais ba kato zanango il faut sentir que kilo ezali. Mais malgré cela, on compte na bateau yo bazali disponible et puis bazo comprendre le problème.
bafortisaka te likambo koassiste malade to ya matanga ezalaka problème ya motema ya volonté ya moto tosalaki nyonso boyebi na bino nyonso tout pour que neti problème ya matanga ezala désordre te bato bakolandela yango mingi bato mbongo bazala koyebana eza te mutu nyonso soki olamuki na yo onga président Masumu papa lokela biso mbongo te ngana kosala eloko moko te mpo bato baza kosokipe nango bazali et à chaque moment bakosala biso compte rendu mpo toyeba évolution même bato bazobela biso tozolandela toujours mpona kotuna boni kuna mais oyo bazosokipe na finance bazali oyo bakoki kopesa biso compte rendu. Alors nakanisi lelo mpe tokoumela mingi te tokoyoka d'abord nayebi te soki tobanda nani koyoka nani à part finance oza na banouvelle ya suka ya kuna oyo bandeko na biso kuna bazoloba comme ça tobanda nani toyoka kuna parce que bango mpe kuna on dirait baza un peu soki ndenge nini tantôt bazowela na leadership banani bakokende koluka mbongo banani bakosala bo banani bakosala mais lelo ezalaki que bakende na ambassade pour que ambassadeur aloba na bango oyo azokanisa yango tolobaki lokola mpe tokuta na lelo na pokwa sans doute tokozwa banouvelle oyo kopermettre biso toyeba ndenge nini tokoévolue. Alors Gabriel oza na parole. bazonga lobi mpo lelo bazongi susu na hôpital bazongi na hôpital bake kotika mikanda na hôpital bazwi na kwa hôpital bahôpital baenregistre bazwi oyo eza na hôpital bazongi nango na ambassade bazonga nango na ambassade lobi nde baopesa biso siko suite soki lobi nde kozala suite esa mais oyo eza lelo ezake bakendaki na hôpital mpo bazwa dossier bazonga nango susu lobi na ambassade mpo na ambassade basigne. nakanisi toyoki ndenge nalobi na bino lelo ezalaki ke bakende boyoki ke bakendeki maintenant bapromettre bango espérons que l'ambassadeur ako intervenir d'une manière ou d'une autre mais toyebi te ambassadeur famille bazali awa tosala bango le compte rendu tosala bango compte rendu ndenge nalobaki toyokani na bango ke bakoyebisa biso suite na bango lelo boyoki mpe basali compte rendu donc espérons que ambassadeur akoréagir mais akoréagir na ndenge nini akasuka kaka na bamikanda oyo azosala wana ou bien akopesaka mwa aide nyonso tokoyeba bango après donc balobi mardi lobi. Donc nous serons encore obligés de se retrouver à tel jeudi déjà. Jeudi pour tout l'année là, comment les choses évoluent. Ça va, on peut déjà noter comme ça. Bon. Et si ka oyo ezali siko bato baza kilo, ki siko yo oza na combien? po biso toyebi bango bavia bayebi bango babuibui donc biso toyebi maison wana bamama lomboto toyebi maison wana donc mosala na bango mpenza yango wana bao babana biso 6000 so 6000 emonani bakoki mpe kokita mpo baza mpena bato ya miraesa bakoki mpe kokita mais jusque là kilo toleki même pas $1000. Donc toleki même pas $1000. Donc tofongola mitema tofongola maboko mpona eza kilo nazo comprendre te non namona makambo ya boye te po biso en tout cas nzambe alimbisa tozalaka mpenza sho na makambo na biso mais nazo comprendre te soki mpe eza tan ndenge eleki eumeli nde mirai avai na ngola eumeli soki mpe mitema na biso nde eza makasi en tout cas nazo comprendre te soki toluka moyen totia ta babicarbonate totia en tout cas vraiment tosunga
tosunga penda mira esa bima na Congo parce que kokunda mira esa kuna eza soni mama na soni eza penda mama na soni nakamisi problème eza sérieux parce que asali à peu près 20 ans kuna papa 7 ans 2016 il est complété 7 ans ou bien 8 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que mingi babandi sikoyo bayebaka yete otozomona ba YouTube makelele ba tout ça banini donc basoyi basinga kaka matanga ya mira esa moto entre autres yangwana et lokola pia sala suna milieu te pendant 7 ans ou 8 ans nyonso ne sali ka moi kilo oyebi ke bato bakutanaka mingi bango nde bazalaka kokangana mingi mais soki ekomi mosika ekomi nango kaka meme na famille mwana na yo soki opesi ye na ndeko na yo azalaka na matiadi yo ozalaka na kini mwana wana ntango azokola ti azokoma na 15 ans 20 ayebi ke yo papa mais affection comme tele ezalaka vraiment te donc eza baka mike mais nous sommes obligés ya pour s'adapter pour que tu aies comment ça. Boyoki que ce n'est même pas $1000. Espérons que jeudi dans Toria, on va trouver un peu plus que ça. Dans le groupe individuel, il faut qu'on pense à Sangoyango. Alors, tous ceux qui sont dans le dossier, on a une déclaration. D'ailleurs, on dira aussi même dans les membres de la famille. Pas de déclaration parfois contradictoire. C'est pourquoi normalement, Moutou et Koloba, il faut que mon cas. Awa, il faut que lobby boy. Oh, lobby boy. Oh, d'ailleurs, il faut que boy. Et lobby vraiment, il faut que Koloba. On a un loco, parfois, assis ici en gros valeur, ou bien, donc. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a électrique, contradiction et puis ozokitisa na moto yango akufi donc nayebi te soki banokanga bato minoko soki na bacadenance nini nayebi te pour discipline tosala attention na badéclaration tosala parce que ekoki kozala à l'encontre oleke ezala mpona avantage na biso ekomi na désavantage na biso nyonso eza ya koloba te neti nga sikoyo nazoloba na bino te me makambo so nayoki na bato ya ngola kuna so nalobi yango bokotelema o me bango mpe lisusu mais ce n'est pas ça omoni biso ide na biso ezali ke makambo ekele liboso nakanisi toyokani mpo na yango bato oyo baye na bacontribution na bango banquier aza wana même sikoyo même après réunion bokomona ye Gabriel mais président ngana monaka contribution na biso ezalaka baartiste comédien mais baoyo bazozwa biso baimage bapichu mvwama oyo batondi bacontribuaka te mpo na biso nalingi na soutenir yo bacontribuaka te tozosenga omonaka bakombo na bango kuna te bakangi bakombo na bango kuna bajireso baoyo nani oyo tozala ya mutu nanga kala irano bapichu mvwama banda tropicana ayebi mbira esa bien afilma biso Johnny Bandeko Johnny aza inspiré donc il fallait tala Bandeko nayebi kele bamosusu eza ya bango moko bachaine bango moko bamosusu soki bazalaka na wapi ya kosala awa ya bato oyo bango babosi lokola babichumfwama papa bino oyebisa bakonti na bino ubie bino moko boza ba PDG
J'ai dit tant que il y a $100, $100, $100. Blague, ça l'effort. Bonsoir, bon, belé na bamatanga na biso. Bopesa de loko moko te. Bonsoir le boko makasi. Ya on bokangi ba caméra pour makambo ekota te. Tuna Gabriel, comme journaliste nini ya net ya site ezali. Est-ce que vous voyez pesi? Tuna tam tu. Hein? Yewana yebisa ye. Soke sa kuna. Awa. Yebisa Gabriel. Bazo pesa. Awa nde pesa na nani? Ça l'a toujours l'habitude. Mais Pichum Fama a Bundiawa. Au moins, il y a comme la Simona. 3 sites mobiles pour contribuer rien. Ah oui. Donc j'ai dit tant que tu regardes, YouTube, Gabriel, pas continue là pour 100 na bango. Ba tini lo ba 100 na bango. Pichu yo moko tala kaka mbongo soit déjà na ba matyanga na biso tala kaka yo. O somela mo sibini kitu na yo ka ko somela mo na kinkomi. Oh ya lelo te. Irano. Azobomba kala mu kala. Makanisi toyokani. To boye bisapi bandeko na bino mususu wana que toza na besoin contribution na bango toyokani mpona moni bino bolembi bozwa na bino baimage pas de problème mais boyebaka. Merci président pour la parole. Nga nazosenga na baproducteur na biso nyonso oyo totravaille na bango oyo batravaille na miraes pardon eso titikale Marcelo papa c'est le moment Égide de fer papa Égide de fer pardon Mi José Mabilama, pardon. Tonton Mayala, pardon. Diego musique. Maman et puis Matondo. Diego musique, maman et puis pardon. Pour que la vie soit mawa. Makunda Mira Nangola te pardon. Et ça la Jimmy Mukelenge. Voilà, Jimmy Mukelenge, papa. Jimmy Mukelenge. She says Songo. Armelou. Angèle Mwanza. Donitila Makenza, pardon, oh Moutunayo. Donitila Makenza. Yebisa paloni sa muzi, oh Moutunabino. Paloni sa muzi, moi copie Mukolo. Pas Ferro, na eli boso a caméra pas Ferro. Mira esa pupi, olobini. Papa Ferro, mira esa pupi. Olobini. Papa Lieve Lushima, Bosunga. Alpha Mokole, honorable, Alpha Mokole, papa pardon, Alpha Mokole, Etiki Moukus, ma producteur est belé boy. Mike Bachinje. Tonton Placide de Kilimanjaro. Tonton Placide, pardon. Tonton Placide, Gilles de fer 2 fois. Papa Gilles de fer. Maman vit à Obina Bandelo 2 fois.
En tout cas, bon, il y a des sons. Il y a Cyril Ikina. Il y a Cyril Ikina, pardon. Il y a Philé Bambani. Oh, t'es connu, il y a un aussi. New formule. Mais c'est un producteur. Major Bisadidi. Mbuta Metro Makeu. Fondation Lisalis. Il y a José Toumba. On a fait José Toumba, pardon. Laurent Kougou, Foumabanga Moyo. Mais il y a ça qui producteur, tu sais. Ça va, tiens, analyse Papa Paul Fikito et Papa Paul Fikito, pardon. Corps à virer à essayer à tourner awa, pardon. Tozo Senga, na mutu nyonso. Ya mutu nyonso motema mawa. Mutu nyonso azala bonne foi. Bosunga biso. Bino pe ba journaliste bozaka biso ba image. Bosunga biso. Bosunga bino dana image. OK. Comment on a ça comme dia Koufi dans une équipe mon organisation ba vie ba papa ba konzela biso ko sala mo organisation ko tambola ko kota ko beta ba porte ko mona mais na remarqué lo mo banda yesa Koufi comme si pino bozate to tikali kana niveau ba comédien et éviter est-ce que biso ka avec ton négliger to bino pe comité to négliger matanga parce que to tambola na ba ministère ba kiti to yo mona ba bino na TV libanda ba kende ko ba beta di porte bon payer et éviter ceux qui ont la capacité que nani a réussi à côté à Makambo pour comment on va niveau vraiment voilà la scène pas la merci bon la réponse de ça d'une manière générale pour ça nous makamona lobby na yo c'est normal mais il faut tiana mutu na yo que liwanyos et kokanakate masumu de prendre ce que Koufi parfois 10 personnes soki na lobi soki boyebi ke na génération ko kufaka lobi te les jeunes donc même mususu soki yé Koufi omona 16 personnes na bandelia na lobaki na bino que eloko moko ezosala que lokola ndeko na biso asalaki un peu nini tout ça bato nyonso basala na bango na esprit mais kilo et même place mpe okokende wana soki liwa nyonso ekokanaka te motela kokufa boza na bino bokokani boye tout ça mais ye déjà même na bakonzi te mais entre kaka bato komona ye ndenge mosusu donc déjà il faut que se mette ça en tête lobi nalobaki na motu toza na difficulté makasi parce que nani oyo akufaki na Pointe Noire nalobi na bino que makambo ba gouvernement tout ça rien mais c'est appui ambassadeur na biso soki ntango nazoloba awa to c'est la suite ya ambassadeur musungu ngai nazalaki na Lubumbashi ntango nani melodi ya kufi nani ambassadeur azobenga nga croyant que naza na kini sikoyo tokosala ndenge nini
boye nazoyebisa nanu te sinon akoloba azwa nazosala neti kaka naza na kini sikoyo estce boye c'est possible bon nga mpe na kotala kuna na niveau na biso ya congo tala nga balimite na ngai ekozala boye lobi naza koloba ke ça dépend ya motu oyo wana tozokozene facilement mais oyo kuna rien du tout. Donc nous comptons plus na bateau bazakuna. Mais Muzungu c'est vraiment donc ezate na noba ikutu na bateau sous keba. Soki to lobi na biso lelo yo ke l'état akunda mirais. Lelo to za il faut compter à partir de 45 jours pour mbongo ebili. Et puis pour ebima pe ba makambo ezala te oh non bitumba moko ezala ki soki mbongo na l'état ekomi ko bimisa sinon ekokoma Murumba colonel Murumba asala 6 mois na morgue parce que mbongo ekokaki nango ekosomba cercueil ekosomba nango esika mais lokola bakotisaki bato mosusu na famille wana ke non ba 20 000 moko ekobima kuna te alors ekomi entre bango batiraillement tout qui ekoki kosala 6 mois papa ebimi pete alors yango wana sikoyo tellement que tokoma prudent totali ka oyo soki bopeseli yango boye ekotutana ka oyo boye tout ça baka ebele ozoloba wana gouvernement parfois apesa eloko moko te organisation ya banini nini tokosomba cercueil c'est combien tel montant libulu combien alors ndenge tozokotize wana ekoki bato mpe baye toyebisi bacomédie baye bomona kaka ampleur biso moko toorganize yango mingi baka ebele donc nous devons d'abord compter sur nous-mêmes nous devons d'abord compter na mobilisation na biso nous devons compter na ambassadeur na biso kuna yango na lobi très bien que espérons que lobi tant bakokende kuna bakoyela biso suite ya bien jeudi nde ekodéterminer position na biso finale nde tokoyeba donc na Angola kuna l'ambassadeur ezakaka mukanda a commis par exemple mukanda pour faciliter déplacement parce que kozala pe ndenge wana mais kozala pe toyebi te kuna soki ndenge nini qu'est-ce qu'il peut faire et toyebi pe te bacomédien ya kuna eloko nini bakoki kosala est-ce que bakobimisa ta 2 francs 3 francs toyebi te donc basituation nyonso wana il faut tozala na esprit moko mutu te akandisaka oh non négligence oh tout ça non ba réalité toyebi yango tellement que soki ka ezali oyokendelanga boye omoni déjà ntango tozoloba ke tolingi kutu bakongwa bato eza te bato mosusu mosala na bango songisongi oyo kaka bazolia mbongo mpona kodécourage bato mosusu yango tozoloba tala kuna mbongo eza kuna botala kutu ni elongi na ye te elongi na ngai te elongi soki ya nani te botala nde Gabriel comme ça au moins pas déclaration mutu moko akoloba te oh non toyekaki bato j'espère que nazalaki kamwa clair donc yo mpe nazalaki clair kasi ozana balona yo mpe tozozwa baprofil na oyo kosala mira esazwi ntango na Congo eza bana oyo biso baleki ya biso baopema na sika biso bamosusu bayebi kana masolo bamosusu mpe bayebi ete mpe melodi mpe alimwaki oma ekutu mira esa po mira esa mosu na ngola moko mpe alekaka na ye na internet sikoyo lokola eza mpe bongo lokola tokotala na gouvernement après ba 45 jours angola baomisaka ebembe te c'est que il n'y a pas moyen na désolé ekolanda siko problème ongangi na proposé donc komaki kosalaki délégation oyo bato tokende kotokaka porte tokufeli siko tokufeli nani tokufeli mira esa omona bato mosusu ti lelo baosutuka mira esa kufi c'est que sango vraimen epanzani vraiment te po toza na bafani mosusu moko boye mpe mira esa kufi neti tokotanga bakombo te biso gena omaka bakomisa ta $2000 soki okoba baseki biso 6000 déjà biso bacomédien tobundana oyo etikali soki tomona totambola te eza kaka totya mbongo epai ya gabi publicité vraimen eza ya moke po tokoma koleka ntina batelevizio kotoke baporte epai bapaster bazali oyo biso totoke boye akopesa mpe mwa 1000 na ye omoni mpo neti eza boye esalinga mpasi su makasi
parce que ata $1000 ekoki te na nde biso batosola mpe na batangola balobaki 10 jours sikoyo totika na combien de jours ezosala biso mpasi président makanisi ata gouvernement so tolobi eza urgence bakoluka mpe moyen bazwa solution ezosala mpasi toboma koma nzoli 4 personnes eza officiel bandeko osala boye po desordre ezala te mama gabriel akoluka 3 4 bamama bazalaka bademisaka mibali oyebi ndenge bodemisaka mibali donc okozala na gabriel ofandi otali ifo place oyo kozala ke bomoni ke bino bokoka te bosengi secours me bino botala ndenge olobi wa motoboye ntango omona te eza basi bakozala peu plus réceptif toyokani comme c'est kozala peu plus propre peu plus nini eza te na moto parce que nga nayebani naotumelisonake nini otokufeli d'abord ekopesa serie te yo nani c'est vrai que toyebi yo mais oza nani na kati ya kokotambo noko camarade quoi alors ça va changer mais quand c'est une commission bakei boye epesi quoi toyokani merci mibali wana ya basi wana azwaka ye na bamoukepela ndako na ye asosokomona fo asoseta koba mama lingape na délégation nasanga te na mobilo ezaka bainfluence koba koketa ata na banimero ya bato basa basingaka bakwaturaka argentini bakokele meme na ndako bakobisa bango tolongo awa lero tokekanga ye wana nimero ya yabo oyeba so maître John mpona gouverner so Kinshasa ndenge tokotelaka gouverner bakira maître bakoluka ye aza mpe na bato mosusu parce que eza moto na relation epuis na elongi ekomona okena officiel ndenge lombota lobi badepute to basala bango moni badepute to basala bango koki koproblème mais lese mpe basungana bango bato bango mpe komonana bango bakoluka mputermo bakoluka mpe nayebi ke mama moko basungana nde bato christelle kwanga wana bakuna tato aza na bango koluka parce que wana raison bato batamboli te o so bato batamboli ata quelque chose eza nini ekobona donc ndenge président priso ekomolanda bato ngona baartiste comédien surtout ya mboka boyebi et surtout nazali na bato oyo bauti na ngola bazalaki na ye mpe bazalaka na ye ensemble bango nde bakoprécise biso bakoyebisa biso bavivaki na ye kuna ndenge nini mpe miraisi akufi ndenge nini mbote ya mbote papa en tout cas bato ebeli baotala yo bato mosusu bayebi yo mosusu bayebi yo te pesa biso mpe buba azalaki buba aza nani banda théâtre na ngola obe na congo surtout et puis miraisa bozalaki na moment nini eto avant kufa obe ndenge nini bon premièrement naza artiste comédien na évoluer na Luanda nauta na groupe Swabala après na groupe Tapis Rouge de Dadi de Kambala après na sala voyage ya Angola kuna pe na créer groupe KP pe Tapis Rouge parce que na longwa na onte na groupe président ya kufa kasi groupe zo évoluer na Luanda yes aza ser autouta ne groupe moko na Swabala pa Mister Satouli to travailler ensemble awa na Congo et nzamba pa moli te ko kutana suna nenga bangola to travailler nzonzi na nenga ngola to zalaka chaque fois do erata na mte to zalaka chaque fois ensemble na yo liwa ya miraisa expliquer biso un peu écoute qui en Angola ou écoute en na Congo bon yesa tia bandi maladie yesa ou mettre na maladie ça ka ba 2 semaines mais écoute ngana gisasa mais tia bandi maladie tia kufi na bando landelango de jour au jour et bandi ti les ça comme grave ti ça que na kufa
de jour au jour parce que Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui donc elle a besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Ballon rapide. Oh 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindo no mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Mutu bolongwa te, obozotonga no mobimba. Yango jibe service et ça kaka na Kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingi te. Mokili mobimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na miki. Na miki na poto. Place ya série ya kocha biloko. Eza pas ya José Baïla. Jibe service. Et ça kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah Mukabola muka yesa un hôpital. Bele baye bagite. Merci pour le cambo. Et ça na passe mingi Pierrot, s'il vous plaît. Zalawa. Aux aliawa. Et l'autre ça na passe mingi makasi zalini zalike. La spéculation est belle par rapport à l'Iwa Miraessa. Il y a pas mal de gens au Balinga qui Miraessa. Il y a aussi des gens au Balinga Miraessa.
il y a aussi des gens qui ont colporté ma message. Batumsu ba lobake Miraesa akufaki na souci. Miraesa bando boya, mobile na ndo boya akot batu bakota na hôpital surtout bino ba comédien. Expliquez c'est quoi au juste. Bon, normalement ça bongo. Garçon na azo Mireille. Bon par rapport à âge, Mireille za mukolo na ye. Mais quoi ça na mama kambu? Atia Mireille Kimia. Tu as moi quelque chose. Atia Mireille Kimia. Azula parlé, atia na ba condition, a supprimer moi ba relation. Il y a les bosso avec ça non il y a bi balé à Kabula biso na ye. Tous ensemble tous allez calater. A changer un numéro de téléphone. Mireille atambola penza sous surveillance ya mbal na ye. Donc aliga il peut jongo mingi. OK. Johanna a une petite sœur nani Mireille a une petite sœur na ye. Ko bando kabola na ye. Ba souci ensemble, ba makambo ensemble, ba formation ensemble non pirier. Nenet mon photo. Nenet mon photo non ba la Mireille ça, ba zalaka de ba chéri kala na soyo. Ça va bolingo dans la mois 2 3 mois 4 mois. Mais ba comédie ba otagi ça va que soyo. Okutana jeune mon na soyo bolové sili. Ya appelle quoi nous mata Luanda ndo luka finir na soyo pa mata Luanda. Ya mata pe Luanda ba kabona pe bongo sans trace. Et l'équipe Bamboula, mon vote pas du sens wana aye Luanda bakutana pete nini te lokote balukana te babegana te. Mireille bakutana ti wana ba évoluer. Mireille aye ça la fête anniversaire. La fête anniversaire a bengi sibiso sur ba collègue neto za na Luanda. Tant comme kuna na fête y compris na mon photo. Mon vote atali mubali ba présenter sauter mubala Mireille ça yewana o acha kimia yewana. Vous avez mais on a Blanchard. A signaler ma collègue ne bazaki pembeni. Mi a signaler Emena ma étoile. Mais on a Blanchard. Ba on peut tourner oye bien de ni tazaka chéri na soyo. Ah bongo. Bande ko ba pegisi. Ba bise lokola zaka chéri na soyo. Mais yeba ka comme lelo mobali yana yo. Et puis a chéri kimi azuli parler. Bozonga na te. Ba benda ka pena ndeko mupanzi. Ba teye. Ayokani ndeko akia bapesa ni mbote na Blanchard. OK, si bapesa ni mbote na Blanchard na fête. Bazwani ba numéro. Et par après Nenet abatami ba étoile o bapesa ki conseil ke kulinga ete. Ba komi ko love zongi. Siko elongo ni esali siko yoke. Batunyo so ba comprendre ngo boye. Mon voto tsazo love mutayeba cop na bango. Ezalaka aimer mbaikia. Mtayeba ki cop wana ndenge zo lekela. Mireille ça aina aimer. Akansaka aimer na kambana na ye. Nzoke za mo photo. Soki ba swani na mobile na ye, akeno pesa rapport pa mo photo. Soki promesa na ndaku, mobile yesa benga mo photo. Ya kote ya yana yo. Do ba secret pene mo photo, ya yesa ya ndaku mo photo yebaki. Sikoyo. Aimer na mo photo, ba swani, ba kabwani. Et maintenant mon photo bakabwani lokola bayeba ni ba secret mon photo si ba secret nyonso ya aimé apesi pa ya chéri na ye chéri aimé aimé pas ko garder te a juste secret o ya bomba que mon photo mana mbala mira esa a juste secret wana o ya bomba abimisi to ça ma groupe moi WhatsApp et sangsaka biso ba président nyonso to Angola et mais azui voice à un groupe pour confirmer que mon vote na mobala Mireille ça baza moi na babimaka et puis après si na ba preuve na ba détail ba utaki sasa basala 4 jours na nzela bakanga téléphone mobala yesa ke na ndako mo photo alala kuna bana ya mo photo ba yebi mobala yesa bien ba bien papa après si ba détail c'est pour Mireille pe na ta groupe baza tanga yoka ke biloko wana et pour ça qui est kanda n'est pas ça qui est kanda fallait akende ko beta mon photo bien ko sala mon photo nko bien ko sala mon photo kanai mais mobali azo protéger mobali azo kanga yesa ok mon photo kanda wane nani Mireille sa kanda wane mataki makasi mais mon photo azo nani mobali azo protéger alingi te yesa kende. Merci papa na question tuningai
Nazuna moi silence pour na Mirae ça c'est ma mère. Ngana moi na bumbu. Na kolina serre na nga na bumbu. Na bumbu tout na artiste à danger. Mais où aleki maman na nga na basi azate. Et le quoi liboso na rezonan souci pour na expliquer bien ce qui na tali Mirae ça. Natali moi no afandia. Ngai na seli bana ngai na swabala et kufi to sali Mirae sa tukin na gi chef. Ce témoignage parce qu'on a charge de témoignage. Oui, témoignage na nza que Mirae sa tinga vrai tout na témoignage. Témoignage sur na tali moi no afandia pembe nanga. Na tebe ba ya na ye to ba leki na ye. Na zo mona Mirae sa po muko na bala. Na ko pesa mambo mbongo. Maman ngana $500. Maman isinga ya galobi na to na tongo. Ndeko nanga monsieur le journaliste en tout cas excusez-moi. Na souci makasi. Souci da makasi na mo na otikabino. Réalisateur sanga signe vraiment fato chité. Dernier mot nous anini pona bato azonda tout surtout bato ba retenir nini. Bon, na loba mingi te to na pasamboko. Na lancer un message par le grand déclarant Pablo Kini na Bangola. Nayebi ke soki otie loboko na makambo oyo yesa olongo Angola aya kisasa. Ba comédien yesa za mutu. Ata salaki yo mabe, afingaki yo, atongaki yo, akataka olingala na mitso to bosa na yango to kunda ndeko. To tikala kozala ba problème ya mutu. Na mutema na moni ba groupe mususu ba ba message ya yesa. Ba zongsa yango soka swana kana to ba mabe moko ya mutu ba kalango. Bazongisa mutakufi basala na débatté baswana na eti to bosa na biloko wana to kunda ya yesa na biso na kimia na bolingo nyonso donc c'est ça. Merci beaucoup Babolande biso en tout cas toujours découvrir makambo sur le bakité mais toutefois nous sommes des bantous ceux qui mutakufi tout temps kama bena été surtout biso wa bantu en tout cas paix à son âme nzambe azwa lokumu yamu tapé sangaimbo mtabotoli. Ba comédien non sur quoi bosangani comme un seul homme. Beaucoup continuer toujours ndengwana et cause mala momingi. Merci beaucoup. Nous sommes là on était là depuis Bosobolo à Kinshasa, surtout dans la commune de Kasavubu, na immeuble ya Major Zolozolo Oyo, azali producteur ya ba comédien ebele nyonso mona na Congo, yene mutu azali géniteur ya likambo ya Nzonzing. Merci beaucoup. 3D. Donc, quand on a matamira et ça qui nous bête à mon photo, à ça la enco, bah message na ezali, bah message oh yesa, azo comme la mon photo, na ça on peut sabino, il y a WhatsApp, azo comme la mon photo que, ya na kosala yo boy, na kosala yo boy, mais mobile azo comme empêcher, yesa qui est, parce que quand on a les gars qui et matière tension, n'a matière tension, il y a pas d'âme de cycle, c'est que mati, ça les que moi hôpital à quartier simbité ba quel hôpital à munene hôpital o yesa zala ki hôpital mo ya sika ya munene ya ngole sa misika ba bongisi yango pa ya présent na biso sanator alors akoma ikuna biso ba comédie to yebagité mo bala zo bomba famille yesa bazana na Luanda bazo bomba pourquoi bazo bomba biso ba comédie so to yeto zo vidéo to panza OK biso so to zo ki vidéo to panzi monde ngero yeba. Tant que je Mireille, on a été à l'hôpital, on a été à ça. Parce que dans 2 semaines, il y avait encore du temps. Mobile, il y a des gens famille bazo lingate so biso ba komele to kei to suka libanda so ki babimi kuna ba mwana longa mawa mais so ba ko pepe na biso pepe na ba artiste ba tie moi gentil moi semblant mire ah ta ça n'est bien ti semblant ko bima ba zo so ti semblant ko bima bon ngana mona ke silence mo ko zo makasi na esa la gumo WhatsApp na ju tous les comédiens ba na ngoro na chebo na WhatsApp na alerté ba ko mire esa so bela bolam kwa bino nyonso lobby to kutana na liboso hôpital à sanator pour to agresser siko to kutana force ngana nanga kisasa mais na créer groupe bandeko pe balamuki lobby nango bango tout l'hôpital et le col visite la à 15h bandeko bana 13h ti basangana kati 15h koka bakota ba ese OK mutu boyeli mira esa akufaki depuis 3h le col amtazala kité nous avons fait cette information en Zati.
Donc, yes, Aliwa na yes. Makambo nyonso lobby o eza ba secret moko très grave. Yo e Kinshasa. Mbali bosuno ka makambo zoloba o. Est-ce que papa na Mirai makambo yo kutana kinaye? Parce que ba propose bimisa eza vraiment grave hein. Bon, na koyebisa yo faye ba parce que bande ko Mirai yo bazana Luanda. Ba yebi parce que ba voche zo cycle za ba nyonso za na. Ngai na yebi yango bien parce que na Angola, na ba artiste na Angola na pna mutu. Oui, aux amutu bien sûr. Est-ce que makambo zo ba si le famille au badana Kinshasa ba bengi yo olo ba makambo zo ba ko lo ba yango devant ba famille na ba. Na bombo ngo pona ni. Ngamo nano na famille yesa numéro 1. Ngai mo nano na famille ye mbila abenga nga bubate. Abenga nga mwana papa na nga. Ngaba abenga ke mwana papa na nga. Parce que tu as tata moko, tu as groupe moko. Vous avez bien ça collègue ngazate. OK, merci beaucoup. Yo uti Angola. Mamu sa lobby yo confirmant. Na confirmant parce que Buba za c'est so kutaye. C'est do ya to kutaye, nebe ba yesa ba kutaye. Buba na Angola za icon. Ayamba batu nyoso de yemta banda masolo Angola na ba théâtre na Angola. Donc na confirmant. Na confirmant. Yé pene zaki nga lobby de ki yesa na obenge mwana mama nanga. Siko makambo sa lobby za likamni oyo ko bakisa makambo ya lobby. Bon makamno su presque lobby yeza pena yangwa lobby. Donc le ko bakisa pena eza penate. Ya presque oya lobby wana eza pena parce que na za pena ba voje awezo sikile. Eza ba voje wana na lobby na voana ntseko loba. Bon eza ba voje zaki ya ba leader ya bango na bango. Ba leader baza tout ba aimer. Bango yo za comédien te. Naza comédien mais nga zaki te zaki parmi basaki click na bango zaki de ba voice na bango de bano so doki na groupe na bango WhatsApp zaki pour zaki par na bango donc ndenge ba bande ko so tout ça avant mi gasa kufa et ba voice yango ezali c'est bimi et puis biso ko to ko sutuka parce que mais zaki mangam na bango bano so la nini to ko sutuka de comprendre que ah ezabo. OK, merci beaucoup. Je pense que vous comprendre très bien ba makamo musu ba lobby awa biso to daki ignorant nango. Mais tu as découvrir par rapport à propos na bango. Ni nyoko bakisa surtout na liwa ya Mirae ça. Bino bozali ba descendant. Il y a Dadi Dikambala, bozali groupe moko et puis témoignage pour la Mirae. Ouais, en tout cas, merci vraiment. Ngai na se présenter na bandeko ba yebinga te. Yannick Fissa papa moi na Ligue des Champions likamuna motote même na diable moi na Dadi Dikambala. Maman Mirae c'est un grand sœur à moi. Donc il est au 29 ngana za na farage numéro 12 ya zaki et pas venir nga mugondo cheke vala l'ami désolé MP4 donc bandu vanda pas na bango donc yebana qui va bien même si et pas na groupe soit bala donc to zaki vraiment bato moto no fréquenter vraiment so na répétition na zo ya ko tala bango na mona bango tout donc en tout cas liwa ya grande sœur na ngande selinga pasi mes condoléances na famille na et na famille ba artiste nyonso donc mingo baksa vraiment ezaka ki to za na bolingo lelo biso yango to yaki na réunion président Massouma lobby bien et zo zanga biso moi muke poto contribuer ko ya grande sœur na biso sanini et donc souci na biso na bandeko ba landa biso o bazana bolingo ya motema mawa ya ko sunga biso ndeko sala biso bien to kunda grande sœur na biso bien de makamutele ka bien vraiment merci. Nous sommes dans zo senga. Siko monter yango mutu muso ko za pas za posa pesa. Tamso kanti ke mbo ko monter combien pour prendre Mirae ça ya. Ah ouais, ça $6,000 ils ont fait là. Pour Mirae ça aya. $6,000. $6,000. $6,000. OK, en tout cas merci beaucoup. Via l'auto singara ke Mirae ça azai mutu c'est pour ça qui batu belé. Bino na bato bazana Angola. Bozo sur la quand même. Oui, tous solo là, tous même groupe na. Même groupe. Ça là groupe moko, tous solo là, tous oyokana, tous ça là ba programme. Les ba uti ko expliquer que nous bazaki pas ambassadeur. Les ambassadeurs azo répondre bango lobby. Donc nous senga ka l'ambassadeur, nzamba ko tala boté malayo. Soko faciliter biso tâche. Menge notre excellence l'ambassadeur de Congo à Congo Brazzaville. Voilà. Christophe Muzungu, voilà. Nenga faciliter biso tâche. Pour la mélodie. Na éviter na en tout cas, comédien Nyonso, félicitations à vous, ma sœur, parce que là, au Salaka, dans le monde de la culture, dans la discipline, monsieur Salakati.
bino ba comédie so moko na kufi bosangana comme un seul homme pour na boluka intérêt général. En tout cas, félicitations à vous, courage. Les amakamboya katuzo na posta Miraesa akundamawa pe bas komata kombo na ye na ninité na plaque na place Victoire on appelle d'artiste. Ouais, ils ont mérité. Même wana mérité ya. Ouais, surtout ça musa makasi na Congo hein. Makasi ya kosangana. Oh là 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 là. Makasi ya kosangana donc en tout cas, merci beaucoup. Sois forte alors. Kinaye bozalaka naye Miraesa tonto yeba organisation na côté na bino surtout basi ancienne na musala en dehors ya organisation bino pe basi en dehors bino bongisi quelque chose moko pona bino ça va aller en dehors il y a ANTPCT. OK. Donc on travaille en collaboration na ba comédien nyonso na kati ya ANTPC. Et puis na ba comédien nyonso to chaque liboso Gabriel yene mtazo kwa ba contribution ya bato nyonso. Souci na biso souci ya famille, souci ya mwana Mireille, soto Mireille eya. Lelo kotozo kontamela. Kasi boyo bibili ne sene ba lobi que non c'est à $6,000 on soto ya mwana Antoinette eya. Bongo esoko ouais. Bongo esoko kati. Donc côté bino ba comédien na ngula kuna ba famille ba fandi na présent masumu badomeka pe ko solola par rapport surtout ya ba ni na ngoda tout présent mbongo na ekokite. Bongo na ekokite la utolo ba ato ça la moins de $1,000. Oh là là. Na ekokite iso to utiko pesa ba contribution sikoyo. Ande ko sisi to continue ko benga bato nanu ba pesa ba contribution. OK. Ande ko ya to kula kila yesa. To reconnaître ye ata na mo musala na yo ya salela ibiso. To kula bona Antoinette na honneur nyonso. Zamba so biso nzoto mona na eya na mboko soki eye na ebisi bino ekopesa kimia même na papa anima parce que juste là azondima teke mona na aza parmi bana oyo basungaka ye mwana na ye aondima teke mama na kosi soki amoni ye na cercueil ndako ya kozwa soki amoni ye na cercueil boye nde akoya kozwa confirmation ke mwana na nga papa na nga akisi to ndeko na nga me ndenge lelo nzoto Mireille ezaka na ngola nazobeta sete na bino ngola bakundaka na bango bato bakundi epuis soki kaka une année ou 2 ans ekoki bakoya kobalola mabele bakunda moto mosusu likolo mais tozala na mikolo tokenda kotala bandeko na biso bakufa po tokenda kokunda bango tozokende kotala bango parceke Mireille akozala na cimetière na Congo te Mireille aservir mboko combien de temps ya solo mpenza bakonzi ya mboka ya solo mpenza bato oyo tobenga bino bamesene ya solo mpena bato oyo baasistaka bato na makambo vraiment bokoki koasiste biso mpona kolongola nzoto ya Miraesa kuna eya awa te contribution na biso moka ekoka te eloko nazomona ya koloba yango wana kaka totravaille na baproducteur ebele difficulté na biso ezali mingi petu ebembe eza kote mosusu deja kaka na mboka ezalaka mpe badifficulté mais sikoyo na mboka kuna mpona kolongola corps d'abord formalité pour que corps elongwa soki baformalité mais sikoyo mbongo pour que corps elongwa kuna soki corps ekomi awa matanga mena ekomi a zéro ekomi lokola matanga normal ya motu or kuna déjà eza morceau dur tozokunda lobi mardi ambassadeur na biso azoyamba susu bandeko na biso kuna lelo bazalaki kuna lobi bakozala ambassadeur toyebi te ambassadeur ako intervenir na nini akopesa kaka badocument mpona kofacilité ou bien akopesaka mwa soutien mpe ya nini wana toyebi te donc tozela mardi ntango tokutana tokozala déjà na information nyonso wana mais entre temps bon biso tozobunda kaka ndenge ezalaka organisation tosenga mpe na bato basepelaka na mosala na biso okozala bino contact te me olandaka ezaka lokola bato mo basalaka bino mosala ofele ofani na ndako ta obandi kotala na yo me bato wana atako bakabelaka biso te me soki tokufi kama basistaka biso. Président Massou, s'il vous plaît, vous continuez yo na paraphrase un peu. Tout le monde a une organisation nyonso bozalaka ba démarche botambolaka surtout ba ministère la culture premier ministre na présidence est-ce que pour la mélodie de bosala ki yango et pas il paye ya
ya Mira Essa. Bon, ça l'ango déjà, démarche dans cours. Ah ouais, biso d'abord, compte tenu expérience, toujours l'ingaté que mutu na mutu, à que nous sommes to mesurer les paramètres, nyonso tout. Oh, parce que biso ezali mbongo ekouta n'importe où, l'essentiel tout ça na mbongo ya kokundela mutu ya kilokoso te mais okade se permettre kokunda c'est pour mona parfois niki temporal murumba les artistes bakoki saki déjà saki mbongo cercueil sika bakokunda tout ça tout mais lokala mutu moko bakotaki na famille na bango no bakunda na te l'état azali akopesa mbongo asala 6 mois na mois donc liwani yose kokanaka te mutu mosusu azoka kufu kokepe pa gouvernement circonstance moko esali ke nini mais d'habitude soki bokenda l'état ezalaka procédure molai tina finance bokomi kutu kolandela bango bokokamo bokosali ba 45 jours 2 mois bokundi nani te est ce que biso nyonso tozalaka ndenge wana mais soki toza na bavoi na biso ekoaide biso pour que to résoudre problème ya kokunda ndeko na biso tokosala yango mais déjà bacontact ezozwama mais chaque fois badire distance ezala te ke surtout makambo baliaki mbongo tout ça non matanga sikoyo mutu azosokipe na mbongo ezali Gabriel donc nyonso tu ezotourne ye nde azopesa biso barapport mutu aza na idée moko nobokende otala mutu moko boye bayebisi baza na délégation 3 ou 4 personnes pour ke bakende otala président Massoum mpo totika yo toni toyeba tomoni bino baorganisation ezali ebele mpena ya bacomédien est-ce que ezaki antpc moto ozali koorganize to bosangani baorganisation nyonso me makambo kosangana wana yango nde epesaka esprit ya kokabwana nous l'essentiel est que tozwaka initiative bato nyonso qui se sentent concernés bakoya na bango eza te yokoya te mais ozomona tozwa baréunion tout ça. Est-ce qu'il est interdit à quelqu'un parce que qui a été passé nous avons mal intentionné et ça matanga tozo bunda yosoki oza mutani ngomba boza ngomba mutu akufi aza sula ngomba te et d'abord azakine na ngola sinon bakondo ba no omoni mutu akufi aza mutu ya tel auti ni akufeli na ngola il faut toujours commencer to boye c'est en tant que collègue mutu nyonso artiste comédie nyonso ayebi que etali banini te mitu kozala elongo bato ozomona bango awa nga nayebi te po bazoya awa je ne crois pas que bato nyonso bazoya à NTPC. Ok, président Massou, merci Toti Kabino, mais félicitations d'abord à vous les comédiens parce que s'il y a un problème pas la baninga na bino ba comédien bosangana kaloko na etuko mona sikoyo bosangani comme un seul homme. Likamo ya passer Roger Mabata, bosangani pour likamo ya certains bagarres, bosangani pour likamo joli Kasimba et puis na Mira Essa. Siko bodo sala ndengani pour makambo nyonso mine wana. Bon, pour na bandeko na biso baza malade, ezala Godé Mabata, ezala septième bagarre, ezala joli Kasimba, le peut collectionner. Mbongo to collectionner bato baza chargé na ngolola na maisha bango nde sikoyo na pokwa bakosangisa mbongo nyonso bakoyebisa ngai total bakoyebisa ngai total nyonso bazwi et puis tokotala ndenge nini bakodispatche yango ndambu parce qu'après tout nyonso eza nde geste nde ekontaka volonté ndenge donc moke oyo ezwami yango tokokabola bango contribution na biso mpona kolakisa ke toza na bango encore une fois là-bas etali te oyo soki bato boye c'est vrai que na bamini officiellement bamakambo donc au nom à tous les comédiens de la RDC. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour la geste wana. Merci. En tout cas, et ça ne passe comme on a mon combat de comédienne Oyo à Salam Moussala Kitoko na mboka watiki ba trace ce qui est là au moment dans le monde théâtre ba Mira ba comment ebelé ils allaient grâce à Mira Essa. Donc vraiment Salam Moussala Kitoko mais lelo Oyo Mira Essa ku finangola voilà pourquoi tu vas dire awa na Bosobolo na immeuble ya Major Zolozolo Oyo azali pe moko ba géniteur
oya babana nzonzing. C'est pourquoi après ça que si comme ba comédie ba sala ka réunion na ba la pe muninga na bango. Tout le monde na ba famille ya de konabiso Miraesa bazali awa ba epe kolela ensemble pe ba sala réunion pour ba bongisa pona corps ya Miraesa eya. Na gauche nanga nazali bongo na Teresia Yana na présenter ma condoléance. Merci vraiment. Yana sali passi. Na parcours ya Miraesa. Aux occasions aux années ensemble toi rejouer na ye. Balé belé. Par exemple, quel est votre premier rôle au joueur au tableau? Mais d'un coup on a ba fille mais moi belé pas père son nom aussi Gilles Bavon Mambo. Na kutane la fille Gilles, na kutane la fille belé. Azaika so kutane nga mwana kama nga série nga moto série nga bano benga bonne époque bon soyez ka lelo ba mike biso bana tangwa kala. Donc il y a Zaki Moutoumora animatrice moi makasi en tout cas banepe ko silikambangu ngana bi Miraesa en tout cas azao linga buzo bate bando silikambangu voilà en tout cas défaut na makasi na eba akuti ma réunion moi matanga mo ya kala linga ka beta chroniqueuse moko bona bosa ande kombo mutongo babuzo ba mo ele kaka tomboka o sakanate donc mais aza fille moko bien. En tout cas, le parcours na ye o nyoso to kutala pas tout aux ala na tika ko tozoranga na ma bete voilà donc il y a peu manakimi nzambe ka mto ayibi pourquoi et ça mi boy de l'autre na ba comédie nyoso na moni bozali même mot bilo nyoso bozolo baké Miraesa il faut aya awa corner et expatrier awa afin que ba kundaye est-ce que ba moins nyoso et c'est comme Réni ou peut-être bon compter quand le gouvernement d'Engezala. Mais Miraesa c'est là qui mbokati. A salé là qui mboka makasi autant soit lié à tel foot à mboka na o ya salé la té. Romona. Toi na ministère de somo bimba culture a. Ouais koko tchape makoki président de République azali. Akoyi ko tchape makoki poto kunda ndeko na biso na kimia nyoso. Ozomona biso to senga nde bango biso to kokite. Makoki ezate. Ce que tu kende wa to recourir ka sima na bango to ye pa na bango bo sunga biso poto kunda muto yo asalela kimboka oyo oso mona artiste ministère na biso mbezali e bité ke artiste mo akufi toza bat o to salela mboka likambo yaka ba abandona biso pourquoi pe ba mona par-ci par là que tozo lela likambo ndeko na biso mo akufi na ministère na biso e débloquer mon mbongo mobo e bimisa ngo pa toke ko bimisa bemba na biso yawa écoutez bango combien balinga lelisa mtema na biso plus pourquoi hein pour la nini todo kufa pauvre ba c'est comme ça par-ci par là pour la nini OK comme ça mobo OK ka po bikena ka po na zanga $100 $100 tam so lesa ka famille on a bana ba futa ba classe ba ramius et comme tant malade ba comme tia biso bikolo tant yango fo ministre na biso yebaka ke bana nga bazalaka po ya putama ba artiste bazalaka tout na parlement normalement il fallait pas voter loi wana pour ba artiste musicien ba artiste nyos en général tu biso lelo boye to lo ba conseiller 10 ba juka bulumu na kabu ba tie ministre sport ba zo biso artiste mo comédien ba tie biso ministre pe biso donc ba passe ya ba comédien bien dit ozomona ba zo biso mutu moko aza pena aza artiste ba tie ministre pour na biso ne ba Kabulu batie ministre sport alors yeba poni batona asa musala sport ti alors yeba passe ya ba joueur na batunyo surtout biso tozo souffrir ba seka biso ka to sara to lobo po ministre na biso ki pa biso te mais est-ce que ministre ko sazalo quoi ministre culture et o azali lelo est-ce que ba vota loi moko na parlement pour na bino ba ces comédiens lelo po na ko zwa ba salarié c'est ça aussi le problème en tout cas on est faux ngasi comme makama ministre ya monsieur moso na tango ya ka pia ngakanda au mona yo lo balika moboye et pe sisu na kanda na mboka boto na pa masungu so ba vota na ba CG oxygène boto na bango ba kota ta CG oxygène le quoi net ministre oui attends vice soki ministre azana azoyeba batu te so CG na biso oxygène avis na ye yebisa maman papa ta iloko photo ke nango boye to ke nango boye neti lelo bosoki comédien moko boye ou bien artiste moko boye saki place wana est-ce que bema mini ya Miraesa to senga mambongo jamais to senga mambongo te ende moko kabula ebi ba joueur nyonso no bandelango lelo so joueur mo suli kambo ata za na mpasa
aoyeba ke jouer aolandela ye parce que ya umeli na ba jouer ba jouer ba ti ona pamba te to senga bazo artiste ba ti la biso bato ba ti la biso na tout te bon te ba ki pa pe biso te. En tout cas message oyo Thérèse Blaga pa o patenga lelo o patenga message oyo do senga ke les comédiens beau postuler beau que ne peut na parlement local oxygène a postulé la fois dernière la année au pays a zappé par un candidat na mon local de Caleb oui et le nommé Soukari papa bodo tabata mayele basé belé bon pour na biso muta mayele moko ye ba passe ba ndeko na ye azawana esili en tout cas vraiment oh là là c'est bien peu boye baké ba ko ne ba musicien ba musicien peut postuler parce que ba artiste ba taka ba comédien ya on lobi ngabi na boye ko ba comédien na bi artiste voilà na lobi bongo ba pona biso moko na ba artiste nyoso so ba tia biso Kofi Olomide ba tia libiso so ba tia biso Fally Ipupa ba tia libiso so ba tia biso Weranson as l'artiste o ba passe ya ba ndeko ne muta mayele ba bi ke mutu atanga ba bi sa biso Félix Oase ko atanga za ba diplôme na ye ba sa so Félix Kofi Olomide atanga ba papa na biso ba bodo batanga ba elombe ba oxygène ba Caleb batanga au monde ba luka biso mutu zo sala a yana ka pona mabumu na bangote a yana po ba passe ya baninga nyoso ozo comprendre yango nde to sengi est-ce que bito ba comédien to mona soki moko akufi bosala ka groupe na bina WhatsApp mais est-ce que groupe WhatsApp na zo marché pena ba comédien ba pesa mbongo oui to pesa o to kokana nango ba kateli biso de vente likolo mutu o zango apesi likolo pas zango pe amoni apesi ka ra de 20 wana nde to okende eloko epesinga passe ezali makasi Teresia na za kanabino na lia kanabino na mela kanabino na fanda kanabino mais na qui passe na motema turoyo passe côté bino mira esakei tomoni passer Godé mabata asa malade tomoni sous 7e bagarre malade tomoni sous joli Kasimba malade na qui na passe na motema douleur et kwelibino bozo gérer ondenge ni surtout na mona bino pona bozo le batwazo la ka cotisation ko bo gérer ondenge kasi cotisation eza mbongo ti bandeko nyonso wana nde batie déjà ba groupe wana ba WhatsApp pour to cotiser quelque chose pour bandeko nyonso ba je m'excuse ba baza malade na ebembe ndeko na biso miraesa na nzambe to longa kaka nzamba biksa ba baza malade pour bango nde to wana na posta na bango bakufi na nute baza na besoin ya vie baza na besoin ya misolo po to salisa bango bazonga bonne santé pe nzamba sunga biso to zwa misolo ya kokunda ndeko na biso aza ya kokufa mot de la fin za nini mot de la fin na sengi nzona parti na ke musika président de la république Fachi Beton maman oliva mesana ko sunga biso mais président biso atala ke yenda za président actuel aza en place comédienne moko kufi bande kone ba ko kunda ete asa biso faveur apesa biso mbongo to kunda ndeko na biso na honneur nyoso ndenge to monaka ya yaka sala biso se na matanga papa kwedi c'est que achaki makoki po bakunda papa kwedi na honneur apesa biso pe le honneur wana mo honneur te apesa biso honneur wana en tout cas soka pesi biso mbongo ba osenga biso alobi mira esa ozana kishasa to kunda na honneur en tout cas message na nga ekei mbala moko na famille présidentielle basunga biso merci na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale
Samaka basangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Kundela nga Yesu Yesu. Kundela nga Yesu Yesu. Kundela nga Yesu Yesu. Kundela nga yo. Kundela nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga yo. Longisa nga Yesu Yesu. Nalebi bya bisenga senga nsanga lona ye. Nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bya bisenga senga nsanga lona ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yoyo. Mesa wafako mesa wafako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu mesa mukatanga lisa mesa mukatanga lisa mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nsamba lokotanga unayemba buye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nsamba zwanga unasambela buye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina buye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambo
Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitino Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele tina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.